il y a Fabricas na philo, tu es battu na enregistré. Parce que premier héritier, nga ifala ngo ndiri nzoto mabe. Mani na mususu Fabricas bangba yuwele la suna héritier. Mais siko yo tongo héritier ozaki na maison mère, bino to bozana maison mère. A foutre bino banda. Allez sabino. Apesa bino mbonga ba carburant. A sombela bino mituka. O bozana orchestre et pas sape mon ngamba. Mais quand même, ça n'a reconnaissance derrière avant le maman mususu. Héritier azali papa. Et ba mi seigneur surtout o bayaki a prier. Baissez ba respect. O héritier ça même ba vie na bango. Oh le nesika ba komi. Même ba komi fika mo be ba komi na eske héritier. Tu no mote me na tika na funga na fika na tia yo. Na motema na nga babu. Pa morali na sala vocal wa. Ko fele me da simka. Ko imbe sona lolemo. Héritier ton faire ailler ma quartier latin et ça a problème. Musique na biso ça musique ya passi. Tu peux imaginer ton robe na répétition mo 10 heures. Bon, si 23 heures, on peut savoir 1000 francs congolais. Alors, les seuls moutons faire fonctionner au café, ma norme est bien. Si héritier Watanabe, les Cambonayo, Naibakate, Nabangakai, la Konini, Potena Ibisayo, on a cours de grand. Et ça, on a moutou, et ça, on a moutou, on a l'héritier. Avec le respect, on appelle ça artiste, ça s'allait monter bon dans le salon. Ça venait des petits à l'époque, ah, nous, ça n'a qu'à tu passes à Nini. Olobi ke osalela nada master orchestre. Mais n'avez que l'orchestre sur au petit concert, bah foutre à battre autant. Nada peut sur petit concert à foutre à battre autant. Où est la différence? Mais qui ça pour tomber? Voilà, musicien na o alobi ke un jour peut au coma, musicien na est normal. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, Biscansou, émission Oyo et comme les vino, émission sera toujours présentée dans humble serviteur dans nos princes Luamba pour les Mukendi. Il y a presse en ligne, Nazana pour lancer Moussala Nansela et la chaîne Amino Feza TV RDC. Bon, continuez à s'abonner, à liker, à partager ma vidéo, les affaires à soutenir Bisso. Vraiment merci. Émission Léona Salifon la même Hervé Borsalino, autre Taya Kosoana, vraiment Hervé Borsalino, musicien, oiseau évoluer vraiment la carrière solo, oiseau tapé panada. Vraiment, tout le ma solo et belé. Merci. Na Jack Kalangi là, derrière caméra. Merci na Cordon Trésor. Merci na Binotu. Vraiment vos huiles bakou à l'émission. Vraiment merci. On va l'ingrater. Yakopé ça merci na Adricha Motomètre Beba Zibeba. Adricha Motomètre Beba Zibeba dans Londres. Bébé Chico mannequin il y a Château Rouge. Tant que Château Rouge il a tombé. Pepe Chico mannequin à Château Rouge. Merci na Bruno Teka papa na Gaël, Bruno Teka papa na Gaël na Paris. Agence Yassir, vraiment agence Yassir et Zabongo. Il y a héritier Poma les grands qui simbi. Héritier Poma les grands qui simbi Zabongo na Château Rouge, na Rue Ernestine, Olingi Ozo Koli, Olingo Tinda Koli no na Gitasa, Otinda Lelo. Bazwa lobby, to bazwa lobby elandi pas héritier Poma les grands qui simbi na Rue Ernestine na Château Rouge vraiment na Kitasa baza bongo na Matonge na avenue Badzoko baza pe na Matadi baza pe na Lubumbashi. Vraiment merci to za bongo na Hervé Borsalino. Vraiment bonjour, bonne santé. Bonjour grand journaliste, na fait pas nous présenter mission. Et puis finga ma envie déjà pour nga pe na kota pour nga sona yé nga na loba vérité. Na loba pe makambo na yebi. Et puis sona yé omoni mulangi oyo ezalaka mwindo ezala masanga pe za mwindo nga azala bodi nga za masanga oyo ezalaka pembe et monisa liboko na nga musudongo na okena ngo mabongo. OK ngai est-ce que ba na presse en ligne problème qui na bango ngai problème qui d'après ça presse en ligne donc problème qui ndi baza bato basalaki musala moko donc ça dit yé atoza na chose à notre toboka à fois biso toboka à fois yo quand ya coopérer na mututi donc ngano peto donc ngano pela dans la ligue te to coopérer na lito sande musala o to yé o yo tunanga on a yebi yango na koloba donc c'est ça ba Hervé Borsalino parcours na vraiment orchestre nini ba Hervé Borsalino Hervé Borsalino moi na Congo fils du pays mboka Congo RDC na botami na Ngiringi commune na ba Ferregola commune ba Tutu Kaluji commune ba frère David Mbara Bomboko Jacques. Il y a Bamimish Baspé à son âme, et puis il y a Titilo, le poumon, et puis il y a Ngamoro Borsalino, il y a artiste et belé même au niveau de la comédie. Na boté man ngirngir, na évolué na orchestre nio surtout ngirngir oyo faire Betty Kalouja Betty. Donc baza ba génération ba diso ba promotion moro ya biso avant, ya bango avant biso to Hollanda. Après ba jantamissine pe mon ngirngir na ba Tutu Kalouji. Après on m'entendanga sur scène ya Liboso. Na matina podium à Liboso zala podium ma international pas jour na Mombaf.
il m'a tamboussé en Afrique, na keba Afrique, ba moi mboke belé, et puis on a travaillé trop na héritier. À l'ombre, là on a dans la maison mère, na bi que to bétan. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc parcours on a un peu. Donc na rolo ba mutu oyo kaka lelo on a musique non na kuta na mona été na yebi donc na yebi na distance. Et ça gaz petit na gaz na wete na petit na innocent. Mais bato nyo surtout ba sala succès ti lelo tina bébé chanda. Donc to mona na to zala to lia to sola to participer. Donc na royeba na ngate na mutu ta yebi ngazate. Donc natangi mutu tu bana na confiance mi djb pa na weranson. Donc bato donc sauf quand mutu na mutu na na yebi ke to mona na te. Et ça leki na nga sala succès puis na gaz ma wete puis na innocent bidor bangonde to copyright to zati non to collaborer. Mon orchestre o bato ba yebi oyo beta ezara ya tuna mbafu. Orchestre on a beta ezaya juna mumbafu. Et puis bon et pas héritier to ko le beza blo mo mes amis bata maison mère ko lo baga de l'essence kaza na maison mère azala déjà na orchestre ce ba yeba mo na biso mais ko beta na podium sur scène ko zala likolo na niveau ya ba orchestre nyo surtout ba yeba na donc c'est pas juna mbafu big one sur na mitso orchestre ozasu na juna mbafu te ozo songer aux orchestre nini donc après ye ka ko kima biso ko kene na poto po yem ta kima biso atika orchestre après ka ye ko kima biso ke na Londres ko tika biso na commencé la carrière solo. Et dans la carrière solo, nous avons une collaboration avec le PD Nada. Nous avons fait l'orchestre parce que nous avons fait réseau bêta. Ils ont fait voice. Nous avons fait réseau bêta. Alors, ils ont fait les bandes et puis la semaine passée, nous avons répétition, nous avons $500. 100, ils ont une vidéo. Donc, centre culturel Nekongo. Voilà. C'est presque entre Chab et Bayaka. Non, on travaille carrière solo, non, on travaille pendant dans Master, donc c'est ça. Ok, merci vraiment. Tous les gens Hervé, bon ça, non, bon il est en Kenya. Ce que tu as en Kenya, il est en Kenya. Bon, mieux Prince Songi. Bon, problème était vraiment. To Kenya n'est pas mon sengi vraiment. To Kenya n'est pas mon sengi au travail hérité. Na coulisse au PSA Banzembo ba voko car ndenge zalaka ya solo to ya lokuta na pesi héritier ba vocalité na pesi héritier Banzembo te to travailler na ende zalaka aza bon chanteur ngapi na za bon de mon côté to travailler ensemble mais ko pesa ye eloko non na pesa été c'est que la tendance ça pardon non na pesa héritier Nzembo te na pesa pe vocalité mais to travailler mais ko travailler monsieur zalaki à l'ombre rolobake to zalaki na groupe mo to zalaki parce que donc di koko miyembe o azapa na ye mon angile baza pa imbat oyo ngam na longola ge angile pona yani bandal to ça na ba champion voile ou azadeya to ça na ba te belle to ça na pongo pontia grand frère et héritier o ba ne ko encadrer biso en vrai dit c'était pas l'orchestre d'héritier et zaki orchestre il y a grand frère et héritier mais makela ba te belle azamba belle le ba me geza orchestre et héritier mais souvent peut on doit répéter pas héritier à l'époque parce que il était libre na makambuto le ngobando sala azaki libre azaki na mo dur pe pa wer ensemble donc ça dit ça na sala comme na sala on a librement on a libre sala donc on doit travailler pendant de temps en temps mais non c'est ça mais na tiko PC vocal te na tiko PC Penzembo mais ça ba tumusu banzo mais na otanga ba kombo mais c'est là Doria on a pas arriver à que bon nous travailler ensemble mais au rappel pour disque bimi vocalement bo yo ba nego yemba moi pour yo kiango tant super hérité to parole mon bobi mi sara pe na nsembo mo boye tam soupe po ya kala ngotro zara la mingi to mona ngopesa te asa homme de parole na bablo to on na yemba ya yemba nga na yemba ngo place na kenda te na pesa mutu te yanga pe on na yemba en tout cas soka nga imbelo na nga fa sola na etanga ndeko na nga pas frère na nga mais na carrière na ye na tikalo mona ta eloko na nga na vie na été mais siko le ni zanga point intérêt groupe ne po monko longola na ntilo yene na bandal yo na orchestre orchestre peut hériter ça par exemple orchestre minene la génération na épée oh yazo ça ba voyage yazo beta ba mianche mi des mondes dans les bons mamutu sur le zanga re beta na orchestre par rapport que balinga rote ou comment bon na belo mo ko l'on propose de dispose parce que ngai ko zana ka orchestre hérité à l'ombre tant comme orchestre na yaki ouais comme la biso ezali l'on propose de dispose donc on a linga yango tenzamba donc c'est on a yaki donc c'est na ngamo on a yaki disusu l'on propose de dispose donc on a linga yango tenzamba lingi et ça va bien parce que ce moninga juste c'est là moto on a yene na kati orchestre le soka zo kende poto azolata azolia omela et ça bénédiction nga parce que na vie na yeso ka linga lo bandenge ba lo ba ke moto apesa yo moto aza histoire a vie na yo robosa na te lo ba raza na nga et puis même ndeko na nga ambulance donc
naza munene na kati orchestre wana parce que ambulance tozalaki na ye ambulance tozali pas jour na mombafu ambulance koni ezalaki diniero tozali pas jour na mombafu alors ngalo kana zene na kati ya famille na bisaki il faut monisa kelongi parce que héritier aza jeune mo aza play atobetaka ne wapi $100 $200 opesa ne yo donc yaka monisa kelongi ndenga na monisa sepelaki nango alors disons alors ok ezalaki parcours moko boye ekomema ye amonana ayebana mpo lelo azala kuna sikoyo bosalino ngai nazolinga nayeba mpo oza jeune nanu oyembaka bien olataka bien à part bébé nano inosbi na gez mawete bamusicien bagrand leader tout bajube bawera bakofi olomide bafabrikas bamusicien tout à part kaka inosbi na gez fabulous gez mawete plutôt na fabulous sikoyo bango tout ozala na bango solo na bango bani tout ça mais baorchestre ezali mpe ya kokota pourquoi mpo polata l'orchestre moko tokota vraiment kaka ozalaka na simara na simara bon na bato bakoti bazaka na sima na lobelo mwa motuya ngai borsalino tant nakutana na bango na ba projet ba orchestre na bango te tokutana na ba projet mso mona ministère ya santé sangisi biso oyo ezaka jiba o participer ngabe babenga pe na participer soit na oyemba kerto na sala vocal to sali relation mais ça na msupe to sala pe za en dehors ya orchestre alors nalinga ko sangisa makambo ya mbongo te na makambo ya kimongamba na te so comprendre nga le sabi si on est en train de traiter makambo et business total makambo nanu ya mbongo makambo kota na orchestre na yo to solo ngo après parce que quand na moment ya mbongo si on habite ko solo makambo ya na kota pa na yo non je suis mbongo musalo fait o nenga na sela yo contacté de combien d'orchestres oui et déjà na contacté déjà Wenge à l'époque sera ba PPU mutamema nga tutu kaluji na za reconnaissance derrière et puis na beta mais ko melate parce que et kaka ba confirmer à l'époque là on a tutu kaluji na bandeko ebele bazaki wana na ko luka kaka na longo su wana na kebeta porte côté donc na le cap sur le quartier latin en 2005 sera ba fali pour pas mener bisio pour côté orchestre à l'époque les agi passé nga na kota parce que nazaki na vona nga nazaki na musala na nga o quand même Kofi Olomide pour Dakoraman ambassadeur na biso a sepelaki nango mais na moment wana fali pupa za wana Gibson za wana Bourron pela za wana même attaché la kota pour chez la côté na misu na nga c'était pas facile chez la kota quartier la thème ta sala démarche maka ezaki mosi na ye on a la vérité on va pesa mbongo bon na boyoke na ba déterme na bikake mosi pesa mbongo pour chez na boyoke na ba déterme na bikake mosi na ye muta jouer rôle moi makasi Irène Mokabila à l'époque n'était pas bazala rara donc ngato na kota ki nazana eloko te mais Kofi na talaka bi wa fali alobi chino mote mezana tirata na funga la mona sikana tia yo na motema na nga babu pa morali na sala vocal wana Kofi me da simu to abi petit na ngoyembe sona lolemo mais c'est aux apom na fali oye ko nga bitenga na mukongo abi donc alors mais na vanda ki vraiment inane moko mais na ko vanda soute parce que tant on fait rigoler moni tant on fait rigoler orchestre tant on fait rigoler orchestre na ebisio na ebisio ça ko ndet bazui mai mo e vanda na ngo salté za na solo balinga bayo ka solo mai ya salité ona bayo ka te po vanda ngo kimia te babambisi ko libanga kayu pouf donc et bébé va tout na bilamba et puis bisi solo donc faire tant ayaki muto Kofi pasukaka donc on a ma vérité tant faire ayer ma quartier latin et ça problème et alors babiso ba auto zalaki mo ba équipe bandota la biso misu et comment ki suke ba auto la biso soute maman na yo ko ba chemin musu donc na l'équipe na ba kese belé na ne kapé sou pas faire rigoler na bandel na yé là on a vendre bon marché avant à côté quartier latin donc pourquoi ils ont moulai mais toyoka yo kota na orchestre omelito longwe pipi ozala quartier la tozala basera bafali motana nani yo shela on place à hôtel parce que nous avons père des enfants papa musique na biso ça musique ya pasi tu peux imaginer toro bana répétition mo 10 heures bon si 23 heures ba pesa bino 1000 francs congolais yebi sango tikelo monte na ndako na ba orchestre nyonso to Kinshasa orchestre nyonso Kinshasa na bi orchestre nyonso to ya Kinshasa tu bi comment est fonctionnaire quand pardon musique na bi ba orchestre on est fonctionnaire les seuls moutons faire fonctionner et orchestre ba ndenge mo ba norme ya bien si héritier watanabe
100 coups de colobarout mais parce que boni eri toya wana mais ngana koloba eza par rapport que oyabo inane olongwe oluka place ofanda na poso za grand chanteur bon chanteur et rosala yo yebo ba considérer yo eza par rapport ya oyeba to comment po ba tala biso pe ba se poser ba question wana po ba mono oloba trop mais so ba yeba ba yo ba Hervé Borsalino est-ce que asa capable? Oui, nasa capable parce que nana makila et rouge le roi la bango na tamona bien le roi bango mutu mota tambola na Jupiter to na Max mutu tambola na terre. Le sabina le roi bango ezali kambotan. C'est ba yo kayo ba talo ba internet partout dans le monde ba talo. Les kambona yo na ibakate na banga kai loko nini ipote na ibisayo wana cour de grand. Okomisanga papier ngobe soki na moni nzoto na ngelinga kaveti bi lelo. Na kokanga motema na ibisayo motema mwanga moponi yo bébé motema mopona ki yo ya solo vetibi wana sko ba vie cour de grand na kota ba jeune kota sko na faire na ninga mingi nzembo yo mbongo zanango holwemba ye milambo tona nango be sanduku zomi nasangi mayele yako sepelisa yote nalamuki avatunga tala na koti zamba nabuki 100 kilo ba fleur na maboko na ngai moko nabaki mpungu misato mpo nayebi yolingaka bani ya magile zwata chako yo nalakisi maloba ya bolingo. Ok, c'est bon, Hervé Borsalino Boginera Yembana ba charme ni en soi vraiment peut-être des kiss nezanga raé pour musique à le kiss. Ko pana ope mingi te seulement ba benga ngari ngasom talibinga bena lobby. Mutu yé mo kaza kiss. Mutu yé mo na zana kiss. Sur zana kiss fona ebisayo. Nango na beta de kiss na télévision. Et puis qui finit surtout na scène mo qui finit surtout mutu domina muninga zate nanga domina muninga na scène mo yo aza. Tu n'as question mususu. Nous faut dominer l'idée à travers Moussala. Ndati ngana quartier la tête tanga ba kofi et tanga ba fali poupa. Muta okota otali ko la vate. Mais sur la travail Moussala mais to mona malgré faire ayaki ba nga batsara Hervé au Borsalino nyata wana. O Moussala na yoti. Bon, on moni ma mususu. Disons, on a vu qu'on force à l'ikamoute. Si on force à l'ikamba, on n'y soit ma papa. Si on force à l'ikamba, même à ta pas moi si on n'y soit kading. T'es n'a pas ni sangé l'euro moroté. Oh, yo qui n'a pas boindé. N'a pas ni sangé l'euro té, non, on n'y sangé l'euro. Zéla nano. Et ça n'a moutou. Et ça n'a moutou. Oh, yo, ça tête si l'héritier. Avec le respect au appel artiste, ça fallait monter bon dans le salon. Ça venait depuis chef d'orchestre à l'époque, il fallait bazar. Ah, ni ça n'a qu'un chipos ou nini. Puis on n'y a que catch. Non, ni que on a ni que le cas catch. Zélo non. On a ni que le cas catch. On a ni que le cas catch. On a ni que le cas catch. Alors ba catch m'était tambo na voix nanga. Repasser en chemise. Pour repasser les chemises pour voix n'était tambo ah non. C'est ça voix nanga m'était man on ni que le catch. OK, c'est bon. Hervé Borsalino, pendant dans l'actualité pe à ma musique pe vraiment to OK, vraiment batayo kio au lobby que au sel nada master orchestre celui comme singa yango sel orchestre au recruter les musiciens au former les musiciens au jouer au tiki te nazuna tiki te sel l'orchestre oh est-ce que makambo eza ba boka ndobo ekanga na ketika parce que pas nada oh mais notre veille na yit la mission ta misana ngana vana na grand prêtre ko phénomène na ça vie confier ngana robeta na orchestre di Diston azaki là à l'époque d'âge à 12 ans 13 ans oui pourquoi ne ça bongo le sabina robeta pas di Diston mais ceux di Diston azaka na mongo futa ngana ole sanda kuna bana nga na robeta pas na ngala nda robeta mutu na beta na orchestre mutu pona succès te ngana beta na orchestre mutu pona ko gagner pain quotidien o baloba na bible batebe ba osala ba erreur batebe ba beta pas batu mo mona mo bazaba mandia na banzela ba osinga ba mbongo. Mais si on nada ngana otala ki nada te aba nada pasa muta mukete nada muta mukete asa nada asali nzembo na ye ezo cartonné ezo beta partout
koleka bato ebele batanga mpe monoloka bamifien oyo baosa mpe succès te alors ayelinga idée abi nanga loko oza na espérance ya makambo yango selanga groupe mo oyo ekoaccompagne ngai na musique nazwi nasali orchestre oyo ye moko soki tobeti concert ngai nabeta na baorchestre wana nepe ndeni efonctionnaka ata nabeta na baorchestre nyonso to te mais nayebi ke baorchestre na soki obeti concert bafutaka bato autant nada mpe so obeti concert afuta bato autant où est la différence c'est ça parce que nada excusez, ozotikelanga tena expliquer. Et différence c'est ça parce que nada, oh kuna Kofi, oh kuna Wata, oh kuna Fali, oh kuna Bogis, oh kuna Bina Filé. Mais pendant mbongo nde ba futa kasi muta beti orchestre na Kinshasa oyo ndenge na da futa bato. Siko ngamo loko na zawana. Na sala yepe likambo. Ape na bato no kanet ba beda show. Ba Eric Mandala. Ana bato no ka vena biso nani vena biso nani les grands pétroliers nani maboko banki nani tetendai azana bango si ngamo na sala likambo na longwa pona rate ba sawana mais fona zala bonga pora ngabona bana miko na beta bana da fona ka mutu so nanga sala para na debe baki ko sali orchestre te na bina sali orchestre puis na biki ngamo na zalaki la fois passer na les $500 ba minga 100 na tina poche na bimi na ke oyaki kara na yaki te na zana kati ya kolobelanga te na zana kati ya orchestre ya nada. Le sabi ya numéro 1 na za numéro 2 na musicien na ye chef d'orchestre voilà le chef d'orchestre na musicien nada le chef d'orchestre na musicien ya nada lobi pe se fixer comme nga borsalino kenenge abrikolo ko yemba ne wana ngape abrikolo ko oui musane ma o eza mieux eza ma comédie mais quand même azoko taper na musique ça idée nanga soki lobi ngai pe sali ke coup epesi na comme na succès yé pas okoma pe mon ngamba na ngai donc na comme préserver combien mosali donc ça bien vie eza vivre avec ça donc pour le moment on repese meli nada ngana zobeta na orchestre nada comédie musique nada mi pe musicien non oh mais pourquoi pas. Et ça, c'est la nature. Et ça, c'est la réalité à vie. Non, non, mais le logo est un avion. C'est ça. Le fait pas comme un musicien. Pourquoi pas? Et ça, c'est M 2023 et vous allez payer Olivier. Il va être présent et hérité dans la maison mère. Il va être présent et hérité. Mais il n'a pas présent. Lobby n'a pas comme sous musicien dans tout le monde. Mais ce qu'on a le long naïba. Ne fais pas cette réponse côté. Tout ça non bien non. Nous sommes des japonais. Azaki banda ba wenge. Le lobby t'a pas hérité. Et elles sont montées. Et ça miracle ma kamusi nzambe et c'est un moto et c'est voilà Phil Tyson azagi avant ba fali poupa ba okuta ya zagi chef o ba fali poupa ba ogumbama lelo e comme Phil Tyson fa gumba mais la fali et ça mokili on a le bana mokili banga lobby ya moto le chef d'orchestre c'est pas télé yimda yamba pe fali na orchestre na talala c'est ça et ça ndenge to vandi boy o tsanga micro ngana za film o lo tsanga micro suka émission na ye ezaka na chaîne tanga kombo ezaka na chaîne Ken Piana micro suka tsanga comme soki Aminata azalo na présidence mais or question na minimiser par rapport na mona o tsanga micro mais on verra muta internet mais le lance na présidence aza attaché de presse il y a président Fachi c'est pas retenir que lobby sabi quoi. Dans la vie, Moutoutou aïe, ça comme conseil. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mais qui ça pour tomber? Musicien a lobby qui a un jour peu au coma, musicien est normal, mais arrive à payer au leader pour fanicier, ou l'accepter Mbaboué, Kende Boye, te kuna te presque no yembi on m'a bé. Pour nada yembi no yemba te no lobby, yom toujours encadré orchestre, arrive à peu sa directeur Lydia Banzela. Oui, ce Moutazane humble, Moutazane doux, Moutakoka na Mokilazate Fondima peut-être Bapé ça y est. Parce que tant aussi ça va passer dans l'ombre. Tant que comme on a visibilité, même t'as oyé bana. Nani mta danger ezala yo. Alors Moutazo Boya, aïe bagaoti a toujours moins. Comme exemple, Papa Wemba à l'époque, il était danger grand. Grand. Mais Amitika na maboko ya loko Kanza a orienté l'album émotion. Et c'est Papa Wemba yemba boye kende boye sala boye zonga boye tant ba yeba Papa Wemba yemba fa est-ce que maman le quand tu vois Papa Wemba eh Papa Wemba yemba danger mais ok à l'ombre c'était Papa Wemba disons le Kwakanza mais la visibilité c'est Papa Wemba to mona na muto alinga bala kisaye ay ba ministre ba député bazalo ba sala lo fierté ya mboka na biso ba okomaka ba lo poto ya kitoko. À l'ombre, ce sont des disons, enseignants. Non, c'est ça. Ok, merci vraiment. Tout à actualité.
il y a Fabricas na Philo, tu es battu dans enregistré. Il y a un vraiment n'engana yelinde vraiment. Mon n'enga ce que l'on a bimela imamna so bandi na ngawana. Makama kasi nde yango na ye. Parce que premier héritier nga isala ngo ndiri nzoto mabe. Nga ye. Sala nga mabe donc lolo to logi voice wana. En tout cas lolo matanga ngano to bengani vraiment. De là on est li yango tout na kene le bas tout na la question. Sikoyo par rapport ya ba voice ndenge bimi wana mais toujours rappel lolo mo eloba mi na l'idée moi eloba mi wana mais ba loba ngo na CCC attaquer héritier par rapport à Mamouyana Philo bando solo là vraiment ni nango susu Fabrigas bangba yuwele la suna héritier c'est ça. Oui bien le belo moi motuya héritier mon solo ngoli babi ndombe feregola bango tout l'équipe en nyoso bazaki liboso na ye héritier azali papa et ba mi fait nyonso tout o bayaki après ye na bandeli bi héritier azali papa na bango aza responsable na bango faut ba pese ba respect ko héritier sel na ba vie na bango oh le sika ba komi même ba komi efika mo boye ba komi na sika héritier te donc ça dit à tout moment héritier zo za héritier bango baza na se soki bango ba komi côté héritier zali héritier za likolo on est pas de bim gasel na vie na bango ba musicien qui on ça c'est oui raison tant lo héritier non ba doit comprendre te mais c'est non nga na bon souvenir na côté mon internet grâce à nada na 2014 si je gagne quand même à $20, $100, $50 en Western Union, il faut ne reconnaître pas nada. Parce que tu as côté dans le monde internet, on a ébagité. Mais si on y a tant que héritier dans la maison mère, bino tout besoin dans la maison mère. A foutre la bino bandako. Allez sabino. Après sabino monga bakarabiran. A sommer la bino mituka. Au besoin dans orchestre et pas saper mon gamba. Mais quand même, ça la reconnaissance verrier avant le bama mususu. Point on a zande yango. C'est pas Fabrigas, déplique, café, Olivier, miel de son, tout. C'est que héritier a foutu la bandaku, héritier, c'est où raté, là, mais héritier a pas patron orchestre. Ça veut héritier a aidé bango na makambo belé. C'est tout le monde qui m'a foutu wa bandaku. Na mamba opesa bango ya so mituka. A aidé bango même attend liloba président. Ah où mate côté tika ngo vide nga na embi mingi ya oyemba ta awards. Même si vous avez besoin d'orchestre, pas ouais, babité, yemba, allez là, t'es, tu vas yemba, yembi, et ça, bola moude. Asana bola moude, bola moude, héritier, les belé na maison mère. Ça dit avant le balikambo, faut talaka, les cam solo. Et puis, marambo, yo linga banda. Malgré héritier, atana ba commis responsable, asa wa encadré bateau, mais je sais qu'il a cocaté. Parce que dans ma voix, je les a bien dit. Orchestre, on est mouké wana. Et bête qui na jonga. Orchestre ne bête pas jonga. À part l'orchestre, on a poto batika na poto. Et c'est orchestre héritier. Tant que dans ces eaux qui bazonga qui. Orchestre ne même orchestre le na poto par Yemoko Fabrice. C'est un héritier. Héritier m'ta même qui. Directement le bel héritier. Mais orchestre tando, yango moni. Mutu tango zo ba décision phase la rassure na ba décision na yi. Quand Fabrice aloba que na komi moupé, na bongomi na changé. Na bendi ba koni na changé. C'est l'hypocrisie. C'est que moi j'ai compris. Mais orchestre mutu que Simba. On a mutu mabe. Le roi a tata na ye. Héritier a tata na bango. Donc, héritier a tata na ye, a tata na bango. A tata na bango. Donc, pas une banane surtout. Le roi a zali moi na héritier. Le héritier a tata na ye. Alors, abanga tata le belé mabe. C'est héritier a tata à Fabrigas. Maza tata na bango. Ayamba bango azana. Oui, comme sous héritier. Oui, omoni héritier. Le solo na bien. Peut-être que Robert tango bien mukolo o ndenge papa lutumba vatika mokili mamba lobaki bolamu ya mutu moko na musique ndenge lobaki bolamu ya waze kwa ndenge wera na bo moitango za makasi pas zane kaka nanu mais mukolo otika mokili o ndenge biso tout bo otika munga pena otika mokili azana mamba lobaki était héritier na kati ya maison mère Kakolte hein Kakolte même Kakola ebi ki héritier na kati ya maison mère na mama ngamona nango sûr sorti ya limbonda a roloba limbonda za doyen plus que Kakol. Alors, bano qui héritier dans la maison mère. Héritier dans mon thème oyoyo. Na koko matina niveau ya koloba ke même oué raza na ngote. A soutenir avec Kakol moi difficulté mon père héritier soutenir. Tout le barabon pour héritier selon yo héritier. Au place moro boy. Justement, bolamu mutasala bolamu de ce soir mutabotami na osala bolamu. Et kabola ratena sana ona sana. O te do sege le roi salagi dena bato mususi a salagi na pana yi. Asala kabola moi asala ngo pona ko sa avantage te mazana motema ya kosunga de le roi de soka sunganga sona zana maison mais pardon sona zana maison so sunganga
so asungaka asuka ngate seka sunga pe batuna so do seka sunga on a bon souvenir héritier nazana ngo oui makasi tozana ngo biso no sto na bango nyos wana na mi fait maison mère nga beta maison mère te na ba bon souvenir héritier aider azo aider voir même onga na mona na misu nanga ba mifia ba orchestre mosusu na otanga te po longo na bato musu ba longo bazali mais ata nani jeune asalaka malinga e comme nga lelo asi ane temanga na beti po longwa mais héritier sunga trop ma betale wana na orchestre wana mais bato musu bazabelo na orchestre lelo ba orchestre ya lelo o lelo tanga ba komo wana tangi na ngapa longwa de po bonga na zane na ngola na bosani kombo na ye mabeta na orchestre moko na biso munene mboka oyo na mone sikiri héritier sunga ye na mone sikiri héritier sunga ye vocal wana ka ba oyeba ka ba otala ba bike vocal na yembi ku na vocal ba comprendre orchestre nini donc ça veut dire héritier sunga bato ebele héritier sunga bato tina stade papa héritier sunga bato maison mère teza d'ailleurs maison mère héritier sunga bato tina stade aya côté stade bato bavandi pene na ye wana silisi motala omoni so mutasunga bato bola mwa mutu mutasunga bato sunga kaka héritier côté stade otala match ce match sili apandi $700 bato bazali ba c'est Hervé Borsalion le porte-parole et héritier pour ça pas justement un musicien afin d'un plateau non c'est sa question porte-parole héritier par papa quoi ça dit quoi porte-parole n'a été porte-parole oui na ko zabe porte-parole na ye mais na sens que kolbake moto ça dit bolamo avolo ba mabe na ye zana ba réserve boluka na à l'ombre soki mabe ezali ko kenon ba voice za publier on est comme manquement respect héritier azali papa na ye so ba ni ko loba lelo ka pona voice wana il sera maudit Benda Koni. Il est là au Fabricasi, Aza parent, Aza l'orchestre, Aouti va tourner Europe, lobby peut avoir qu'un États-Unis. Et puis les Zawana, et puis les Zawana, tant où il est, Fabrice a bien orchestre héritier, orchestre Moukié. Et ça n'a pas côté dans le succès. Allez, mi fali, allez n'a comme un héritier et Simbaté parce que héritier orchestre n'est pas posé assis. Au moment où il choc on a joué à un orchestre héritier parce qu'il n'est bien que votre malam. Pour nous jouer ma choc na konda pour nous. Nga nena rata na konda pour les bat bazala bien. Imagine toi dans le repas héritier balongo plus de 9 personnes ba ça l'orchestre bazongi amem bango poto et ça la matin orchestre morté et ça la matin orchestre morté tous à la sincère talas ko motema munene bolamba mutabongo et ça la matin orchestre morté tu peux voyage mais ayebwe asombele Olivier Souka avant na ko no poto ezali ke balongo orchestre ba fingiye balobi nyos ba kolo ba salima ba orchestre bango sala 4 mois na 4 mois na bazongi lelo bazongi lundi de mercredi ba okende Côte d'Ivoire amemi bango ba ka Afrique du Sud amemi bango do bana bazonga mema bango ba orchestre nyos to wana bato kutu atikala ki na bango o na confiance na bango aja ko motika bango juka ba basala ki mabe okende na bango plus loin akena bango poto Olivier atikala ko longwate mais quand même a raté pour la papa ba raison ba visa atikali makena bato basala ki mabe motema wana nazana musique ata yo bato na ba question te o mona ngo banana surtout ba mise belé baloba mbolamu ya batute bakinara na mabe mais yo ba bolamu ya mutu yona ngina yeba nini ngozo zela pa héritier c'est ozonga na orchestre nazongi sumu ke héritier va na maison mère à Koti azwa mbongo na transporter na la samba ngana zala to zala na ye 1000 francs na ba pesa wana te ngana ebite ngabika olobaki na répétition ba pesa ba 1000 francs ba zela te eza niveau par niveau te ndeti ngai fana le papier o ngai na futa ba ministère nada ba mbonga ba transport est-ce que tu peux imaginer que ngana futa ba ministère eza niveau par niveau te eza niveau par niveau selon musala na yo héritier avant ni alobi boye abi nana simba kesi ya la samba mutanga binga ya abi banana ba ni maison mère si le on a 2014 nazwa mbongo na transporter simba calculatrice kota na bureau beta machine bimisa na mbongo na wana eza droit na ye ba beta ba bimisa na mbongo na azu mbongo wana apesa on a deuxième équipe nyonso même na mission oyo baki lelo à l'époque notant a comboté o bando ça peut succès bazaki na ngote télévision et ko sara makambo ebele ba réalité à l'ombre faut boya ka bo approcher ka bo vendre ndé bo comprendre donc azana mo tema ko sunga. Ok, c'est bon, merci. Tu vois, tu as pêché, elle est mbonda 3 fois mituka. A bête na maison mère. Bola moi bon okuta ngo panani. Boza même excusez. Boza même orchestre. Bo beta bino tout boza bangamba. Héritier za mungamba wera. Comment nani ali mbonda aza mungamba pa wera. Do ba sali ba serviteur ba sali.
mais mon sali a joué akabeli moninga ne mosali mutuka inattendu oyo tala yo bagitoki makolozongi na mutuka parce que azana bolamu na ye ebele asungi mingi so na kena kosunga héritier na opusa na timu sika mingi makasi koleka tana komiti na niveau stade mtatali match côté kopele héritier le roi net elle roi net muto vandi boye o tala match na fachi olinga te soit ozo musala soit ozo matricule donc on héritier ça le côté tala match et bagana suka match et ça aussi pela ozo sepela gite ozo loko. Ok, c'est bon, merci. Comme la souka. Tout le monde a souka. Faites au vent, non, Marambo, pour y aller là. Bolamu, on bolamu héritier les qui m'ont né les qui belé. Bazate. Na Congo bazate. Je te dis bazate. Bazate. On a regretté faut le bela nada, mais on comprend tout le belérite. Là c'est ça n'a pas est-ce qu'on doit participation dans l'orchestre? Comment? Nada on peut participation. Non, on gagne partout na beta même na beta pas héritier, même na beta pas atapa na libre. Au moins que ma barrière va contrat na biso et calé biso le baguette. Mais na lobby bola bu ya nada na lobby question na côté internet c'est grâce à nada. Et ça bola muté. Lelo on na lobby bien que to beta ki dimanche muto mora leki ba mingai 100 500 $. Et ça bola muté. L'autre mercredi au dimanche tu dimanche passé. Mais ça rate. Vous comprenez? Ça dit ça bolamu. Jérémy ça va. Vous comprenez? Donc ça bolamu on a bêta. Est-ce que vous comprenez? Siko ya héritier siko on est bolamu et ba mbula ebele. Et ça non seulement dans d'autres langues, mais ça na ba te belé. Di koko miyembe abeta pas manda chante. Hein? Abeta pas manda chante. Mais ce héritier ça bolamu mais tout le monde ba arkeli ba kendata. Ba kendata. Et raison longa na ebité mais ça la bolamu ebele. Arkela beti na maison mais atika OK potote. Abeti pas faire rigola. Et ça parcours ya vie et tanga maki fa kende poto pas héritier. Na lobité que wera ça incapable de remettre arkeli poto ou faire rigola. Na on lobelande ce ko kotala ba biloko mususu o ezala ke o yeka kotina une semaine va viser zo bima pesa passeport. Zo la visa OK. Et ça bola muti. Et puis à part ça, à part bon, ko kende poto ou visa ezali selon mon salaire moto. Et même yo que ne reçoit la service musali bande mboka. Mais bon là monsieur ezala en dehors ya musala héritier sala rango trop même dans caisse bato belo bazala bambongo. OK, en fait pour ça bato retenir ni papa ya mambo ya ba voice oyo o ebimi ya Fabrice na philo. Merci moi malamu. En tout cas ba retenir Fabrice a retenir et l'homme on a mutuna ye héritier azali papa na ye. Héritier azali responsable ya vie na ye. Héritier azali mutu oyo na kati ya vie na ye soka lobi mabe papa ba mankara été papa ba finga été. A tous en a raison. Papa ba finga gete. Donc ça veut dire est-ce que oyo linga kende à lobby ni chaud ni choix disons ni froid pas héritier mais ce héritier à lobby et kangi vini mobile parce que ça papa azana bolamu ebele oya sali lelo ba kuté lelo même niveau peut-être na ba bongo na rokitsa été même niveau mais est-ce que héritier pesa kana vie na ye tanga zalaki nango te ya ko pesa héritier vie ça oui vie ça ba surprise peut-être mon héritier a un problème à resunga pe moi na ye. Mais moto a longolo na eloko ta shiko komi bomo sungana webinga lolonde na kovanda boye swe mutu mo akabeli nga mbongo pona na nga na mbongo ezaka mbongo likola mbongo mais moto a pesi mbongo na shiko zaki te na mbongo a pesi mbongo ko bossa n'était faut considérer le sabi héritier a pesa ye a sunga ye moment où il était nul il était rien donc a matière escalier mo ngolo bake ayembako viens sonner ça ayembako viens sonner te na conseil au face la pas bien de bolamu wana envers kolba likambo soki effectivement voice wana que héritier mutaza mabe soki héritier mutaza mabe il fallait lukaye grand frère n'a pas vie na grand frère aucun ngo bonde ni pas vie na bino nyonso hein héritier vie na bino nyonso te vie na ngate vient de Fabrigas héritier fait noter oh héritier ba master. C'est bon, merci. Tomo Kenasuka vraiment. Rumba Trap, oh le loyo. Hervé Borsalino. Non, bapembe nga somo taza vie na nga. Innocent za petit na nga gas maeta petit na nga yi. Hein? Fabrice za petit na nga. Mais eza bongo. Na ça ba petit bien na musique. Ola na nzoto te. Ba massa ozan héritier. Vous comprenez? Oh toi za petit héritier za petit na nga. C'est bon, merci. Rumba Trap, les vraiment, moi, qui est les belé quotidiennement, ma Rumba Trap. Ou bah tu peux voir moi le bapé que oui tokos pena de tokos phasé par rapport surtout Rumba Trap n'engagé boy. Ma casse na Rumba Trap faire telle place à Mimi bat na Rumba Trap.
bon omoni mamba fere eza ko mamba papa yemba photo lo belango sute papa yemba ko mena tamo so va na ngwende na yata bo loba tika bango baloba ba bana mike biso siso sali mingi na mokito lo beloko te ndenge sika fere gola za parce que fere gola tango otala ye ko yeba e pona ye lambate oyebeka pona des choses ngodi na kobina to sabi so fere abimisi eloko oko lukele mabesi ka ne mbi mabeza te vous comprenez? Donc, il y a chemin aux autres alors ça va tout. Les quoi il est capable na ba dimension yo surtout yembeli. Je ne sais pas comment changer ça les na yo. On nous n'enga espoir si mo comme yo kende na yo. Déjà ça des stylo. But eza rumba te. On moni pourquoi pas faire mon album mo kem sou peut-être o ko la ebi ko lobate. Non ba no mo bongo. Faire ima déjà yo matozala ki mansungi na ngaye. Eza de banzembo o eza déjà banzembo eza de rumba te. Eza de world. Question kuto tuningako longola cheta na makambo tunanga ba question que simbi so eza mabe longola pas aza papa wemba ya mamba oyemba longola ko tunanga so question na te. OK, merci Hervé Borsalino to comme na suka ya émission na biso bat ba ota la biso nan tunanga de kin fali pour batenga za la pena banda o bensa ngamboti ba dia sala bon moi bi fait wana mais yo ki ngote ah non yo ko ndenge nini parce que vie a commis moi sur la mingi fali pour ba vie a commis trop sire pour on a 4 dimensions to beta toteka nzembo toyoka ngo na babar toteka nzembo na YouTube toteka nzembo na réseaux sociaux ba benga so ba streaming ba blo mo bongo moni misabina ngandi na tebo arate ka ande biso na babar soko omoni totika omoni totika ko loba makambu soki emso longa na loba oyo ezapo eza remarque msu po fali ayoka bongisa azonga lisu na babar mais YouTube o ba plateforme nyonso tout a panzi yango mais na banzela vraiment boyere donc comme conseil ngo na mais artiste munene na mboka na biso ya kosakana te baza bango bazane bazala mi balé donc bango wana de bazala mi balé mais ce que ba comme siko deux fois te héritier zali parce que lelo oyo ezu peut-être ba 2 ans ngo bandal album héritier bi héritier album monté beta deux fois te na bar ba bande héritier banzemo héritier banda na 1 tina chiffre suka ba bandeli isusu succès ça siko na maboko nde héritier watanabe mais mon héritier vous appréciez boendeni Jérémy. Bah on sait la mode Alexis a mis pour héritier pour mes années. C'est un mutuel ça on pas na daté mais pas héritier. Pas na daté pas héritier. Pour yo ça non orchestre non nada. Mais la minute yo de ba la minute succès ça pas héritier. Autant na daté. Pour notre la 6 passion master masalanga prise master non ya la rep. Non tu ne lien oyo. OK, merci. To komi na suka. Zela plateau zanga. Mais zela reste na peso parole. Zela na peso micro. OK, merci vraiment na Mbela Gvino. Hervé Borsalino, tous années na plateau awa. Émission komi na suka vraiment Hervé Borsalino ba otala yo. Moi le basu pour l'émission yo na des 3 personnes. Na ebi ngo soane côté nada. Le basuka ezali na lobaka ke non, fait retour ça la succès, batutu ba obeta na bango. Mais liboko nde toza boye, eza dimension morote. Le sabi soki gaz ma beta za awawa, inosi bia za awawa, héritier za likolo na bango awawa, nada za awawa, et puis awawa faire pas zali musu bazo ya do sabi, eza bongo pour le moment. Batala émission na taleze année oyo bat baroboya yango te année oyo année oyo eza année ya héritier watanabe azo beta azo cartonner so année koya ce année koya eza la rumba trap eza la mamba ya faire to kolbaka eza faire année oyo lekaki ezaki ya ezaki tokos 1 ya fali pupa ezaki fali année eza héritier faut to ba vérité ya ngai siko ngamona otanga ngamoko na mitangi te pona zate bon on na orchestre mutu yo na orchestre nada naza na dévolé kutoka temission be naza na dévolé na sa carrière solo na travailler pe na nada na okasa nada nazali musali ya nada et c'est le bomba te naza musali ya nada numéro na contact est plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245 na ovani sa mbote na vie Polo Mas na Anvers na opesa bambote belé et puis na Kelly tombo na mikili ya poto na Belgique na pesi Vanessa Ness et puis na bossa na te Irene Yangu na bossa na te master na ye Olga Liga na pesi bambote et puis na bossa na te coiffeur na nga kata nga suki
Junior la main d'or et puis na bo c'était Tibet na banda wana isangila bazana na bundi bango baza ko encadrer ma solo na bo sans tout ko pesa mbote na Nada et puis na Riga Memba et puis na Medio Central na Mekilia poto na Turquie ngala ta Turquie na Kinshasa donc yem tala tsanga et puis bateau tout bateau ça bien mais si vous t'en a touché côté mabé en tout cas à ça ba remarque ma commentaire comment na otanga on a commenter na changer mais je sais que ming na lobé ça la vérité que bolamu ya moto to bosana yango te hérita za molamu ya bato belé na ba orchestre o union chez na Congo. OK, merci Tozaki Bongo na Hervé Borsalino, artiste et musicien, ou a évolué dans la carrière solo na e, mais a na orchestre ya Nada Master. Vraiment merci na maintenant tout bozuli bakuyako talabiso merci na bino tout, merci na bino tout, merci na Jack Kanangila ou Asimbi Camera vraiment Jack Kanangila merci na Jack Kanangila vraiment merci na Cordon Trésor merci na Binotu to mona na émission Ekoya vraiment Tozaki Bongo na Hervé Borsalino numéro ya contact yangwana bobenga ka ndenge zalara moi dédicace car ndenge zalara vraiment bien ya bino Prince Lomba pour les mukendi ya presse en ligne na zana pona bino tout le monde na émission Ekoya vraiment bye.